Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette ozana ngote. Lelo ba prière à moi si wana ba faire à moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme ayete. Au moins de okota mabe na kata ndako maladi kidi kidi. Bonsoir, réseau dépendre quand on a héros écoute une émission ya femme sage. En tout cas, tous s'abonner, tous aimer, tous partager. Yo mutoota non s'abonner, en tout cas s'abonner, aimer, partager, commenter. Et ça vraiment très important. Ngande on a bino nga sœur na yo, nga maman na yo, nga nyonso en tout cas s'abonner kuna et ça la nga bien makasi. Naza marambo belé photo ça na bino. Mais moi tout ça na bino ezate pourquoi parce que chaîne eza na bébé. En tout cas chaîne eza bébé. Yo yebani mama ozala bandeko ozala baleki ba yaya ozomona mwambilinga mwambebe ezokota na kati ya mabala mais yebisa s'abonner kuna a s'abonner toza ba prière à chocho toza nango mais moi na sala ngo ezate pourquoi parce que non attendre 1000 abonnés te yo non s'abonner en tout cas s'abonner makambo belé eza awa lelo naza pona ba papa naza pona ba homme sage boze belé bozwa atteint otalanga naza pona bino parce que bibe zoloba moi si à ma bé aleki malade ya minu na passe moi si à ma bé aleki malade ya minu na passe moi si ozana ye ma papa batela moi si na yo lokolo ozana mbongo sali yo vertige mbongo sali yo vertige osu mokilo memi na mapeka mokilo mokilo komema yo siko ozomema mokili mukolo mokile komema yo ka mwasi wana ozomona mabe ozomona salite yo mutu akoma na valeur ka mwasi wana ozomona base komi chaussette ozobosana ke komi chaussette parce que amelisa bana na yo ka mwasi ozomona libumu ezebi wana esali ba zigzag olingaki azalaki libumu makasi libumu ezalaki makasi libumu ezalaki poids lelo libumu etebi libumu esali banzoloko pourquoi parce que amemaki bana na kati ya libumu yo lobi ye tenga za posa ba ujana o ba pomme so bi masika mo mi to anwe telemi bi bana ngo ba komina lo yenge ba lo lene ba poli bana ngo bazana ngo wana ya ko linga ka mibali abaninga nzamba ko beta bidu papa zongela bolingo zaki nango pa mwasi na yo bolingo ke wapi mwasi abeba kate eza ba stress ba souci o azo sala ngo pa na yo ndezo komise bon lelo so ka koti mabele yo kasi soka koti mabele pona yo nzamba otiko te baleki no baza basi ozobosana oza baleki ya basi oza bandeko ya basi ozo torturer wana na ndako aza ndeko na ote no yo oza la bandeko ya basi ozo sala yeba osala ngo basi bandeko na ya basi pona nini mwasi a juste choc po botolo bana lelo aza suna valeur te lelo aza suna valeur te pourquoi nous sommes là à la tension, yo comment no bibota bota. Ce qui va mito na brazo ki oboti mo la moko. Ba mito na Afrique so ki oboti ba oboti obakisi boko. Ba mito na France on bakisi. Ba mito na Mbanda ko bakisi. Ba mito na Kikwito bakisi. Bisika na so bazo mite ozo bakisaka ba la moko yo komi nani yo? Okomi nani papa? Kanda nzambe ezali Kanda nzambe ezali. Bozo torturer basi na ndako pourquoi yo kasi basana bazola ndo poza na mbongo papa 1000 respect en tout cas 1000 respect na papa nyoso bo teninga rigate tozo bongisa po lobi mabeza la te parce que tant ozo bima na basi wala malade ezaka sida te malade ezaka sida to kozo eza basi musuba ba botutu ba modi okozo malade moko boye e bloqué au fino mobimba. Siko moi si wala to yo ndoko mi sala nyoso na nzoto moi si wala kanyi makolobani moi si mabe siko bandeko leba loya moi si mabe siko yo moi sa bibi mabete bandeko lo bazokotela yo tengo okota ndoko komi sala nyoso na nzoto ne basi wa bandeko lo ba oyamba si mabe siko basi ba oloba te ba oloba na moi si no te parce que yo komi nyoso osi kilomemi na mapeka etikali ka mukie mapeke mokile memayo ndesko oyeba li felo na nda oko yeba li felo na nda
Et les sous nini ba papa bokomi ko sala ba buzoma na kata téléphone nazo ka moi so aza yo o bimisaki mbongo balaki lokola ba mito quelque part okomi kangelanga photo sexy téléphone eza mundele mutasali yango yo omona muso supprimer te ekote msu na corbeille evandi siko miyibi pe bazaba biso tosombelaka miyibi osombeli muyibi téléphone muyibi asali nini ayibi yo téléphone osomona bisika mabe ezokende ntango ayibi yo téléphone bulumbu ya mwasi no eza na kati ya téléphone wana papa mwasi obimiselaki mbongo okangoli photo sexy pourquoi posala nango nini po femme de nuit alata yo elelo tokomi kosala babuso na téléphone bokomi kopase ba rapport station na kati ya téléphone omati okomi na niveau yaya opasaka rapport na mwasi na oto opasaka rapport na femme de nuit yo po pasaka rapport na mobali no to pasaka rapport na homme na mari de nuit. C'est la sorcellerie. C'est Lucifer en personne, c'est diable en personne. C'est quoi ça? Pourquoi diable linga mate la biso tina niveau wana? Téléphone mundele mutation, to ça ba n'importe quoi na kata téléphone. Ozo nini? Tel niveau à diable, tel niveau de la matisi ma yele. Diable a siégé ma casse. Azo luka bato ko dévorer. Yo siko komi ko sala buzoba na kata téléphone. Et lelo ba pasteur. Aza pasteur ma ba so ba buzoba. A caché pourquoi ba comment déjà kovo. Baza kovo bonzambe ezate. Saoul a tikale kovo Saoul a tikale kovo. Et lelo ba Saoul ba se belé na ba église na betonga. Diable c'est à côté. Atinde ba jane na kata ba église. Ba comme ba partenaire. Yo mona ka mutaye ba mbongo ebele na nina comme partenaire yo kande mbongo wana epuka pa kitisa asili so bonzambe. Asili so ka bonzamba fiba yo pozo bisika o siéger na kata église. Azo sika ko siéger na kata église. Et biso to toke église o mona pena mutu na kata église. Yo wana na WhatsApp. Te e komi tanga ba yembi mais tanga ba yembi yo na WhatsApp osani te frère Jedom te oyemba siko na kata Facebook o lukani tala di niveau diable mutoza na kata église mais aza na kata réseaux sociaux na kata Facebook à répondre pe na za na église mais na o comprendre te na zo comprendre te basi lelo baza sune sengote aza sune sengote ba koma ka si je savais. Et bien, ndaka mabala bafandeli bana na bango. Ane sika okende ta fandeli bana. Afandeli yote mafandeli bana, papa. Tengo sala bon yo bimana mam, obimaka na mwasi. Bimaka na mwasi, mwasi mutabota kayo. Ata passe mama la bino. Ekoma pa mwasi na yo. Nengo lingaka mama la bino wana. Ti lelo bolinga mama bino sila te, siko bolinga mwasi no sila pourquoi? Poni bolinga mwasi no sila. Moi ça nyoso pona lelo soko beli o kotinda ko komi komi sumbela na bilamba mama bino tam kolo moko te aya sukola a beta pena boy abobinesh a linga mona oti a yoko somo parce que va partir na bitene ko pixé crise muta ko somo te saka mwasi na yo mozo nyoko la Muto yoko somo te e aka mwasi na yo mozo maltraiter mwasi wana ngolo zo na no sepela na no yoka na nde ba sentiment salaka so mama no yo sukola yo sukolo te okimo muto sukolo mama mwasi na yo mais mwasi wana o commissaire blessé de guerre akomika kotala ba coupe batu ngo mawa ayeba kataka kokota na lima Oh makasi pourquoi ka lo kwa taille no ezali ne poza makama lo kwa taille na yo ba papa oh mutu moko benga bi malolo mibala mikusi baza makasi nga bia solo wana boya milai kasi mikusi ba makama mikusi milai bongo te papa to changer ba comportement ko to changer ba comportement na ndaku yo sa mona mota la basi baza dangereuse Moi, je suis allé à la bombe à la moutarde. Je suis allé à bengi mama yaka, c'est trop tard.
abete pena poza suko bengi mama yaka c'est trop tard. En tout cas, to s'abonner, to aimer, to partager. Bo teninga regarde non sana ndako. Mwana ko lela, sa nipe ko lela ngala. Ya on a soza posana sa bisika makele lekte. Zonga ta comme partenaire na ngai. Bisika sebe na ko ke sala émission na ko pe obima lolo sala émission na Grand Hôtel. Na ki o salade. Na ki o sala lo ke sala jardin botanique na ki o sala. Na sa makambo belé pona laksa biso. Moi ça libala lamba ka biloko ta ayena mesa ngmaku te. Tango zo lamba biloko za na ba secret belé fo sala biloko tango zo lamba. Et ça ba secret belé. Moi ça libala lamba ka bongo te moi ça libala sukola ka bongo pamba te non. Et ça makambo belé avant sukola fo sala. Mo bala langwa yo penza. Tala ba kisa la ba osala ça ba délai Et ça ba délai. Bato mona mobala langwa kaye kena osala bisala sala mais biso pour du bon jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Le lot diable a makasi pourquoi? Parce que papa boza makama benza baba qui marie aimer vos femmes. Pourquoi comme les baja 4 5 6 hein? Pour nani oh yozo lukani ni wana bana na baba yele mabe. Mission na esa kitisaka yo stylisa yo. Okomi na carte ofandi basi 5 na veni basi 6 o lukani mukolo ba ko poisonner ndo yeba yo kasi tongo ke sa kinduma nzamba omona ote omona ote oza en protection te nzamba so mona yo et lelo tela ba ki e diable lingaka libala te tele loko soki mobala za na possibilité makasi kinduma pesa likona e kuna e cool mais mibali yo baza sérieux na basi na bango diable asenya kangi ka finance Azu finance akangi. Papa sani banyo moi ça koka supporter pas cité akokata sani atika kende. O kuna bambongo amona nyoso mobile kindumba ba manipuler ye. Kwanga ne ninga na katango nyoso ezo mona bisika te koto eningani. Kokomaka nyoso po ni mbongo mo possibilité wana. Mais on basa on sérieux finance akangi. Et lelo pe diable obite bana basi bakoma ba marchandise ba boti. Mo batu mo agangela mwana ezate pourquoi parce que soka gangeli mwana ko lesa bango te na ndako. Mwana comme on a famille en charge, sac à loso, sac à semoule, bidon huile pourquoi? Parce que papa comme goy. On a nous âge dans le comité 60 et au comité na 70 mais déjà lembi. On dit que ba marchandise dans ba zali. Ata na salite ba marchandise dans ba rosala maman za na makasa ko luka mbongo mais bana ba comme instrument ya impudicité azo bimana mikolo pourquoi parce que peso ka mbongo soki mwana na sakala mbongo to ko yina ko linga ete lelo ba papa to so boya ba mama to so bongisa ba destiné bana biso te diable a ciblaka bana liboso sur 100% ezaka na 10% ba réussir sa vie bana liboso bana ba obalani na sima bango nde ba resisaka pourquoi misu na ezaka na ba première nœud yango tango mona na liboso foko bondela ka makasi po mona liboso parce que soki mona liboso a réussir mona liboso za modèle ba leki pe mo za modèle yana biso atenga makate yana biso na kamala po biso to santo landa yana biso c'est ça bana ba koma ba marchandise ba boti na bango pourquoi eza mission à diable. Tant comme si moi non marchandise, le la suicide, maman. Yomba para ba commission marchandise. Le la okufa bango ba kotika la soko okufi na sida, bango ba kotika la ba continuer vie. Si ko ozo tenir quantité, tant yozo kufa na sida ba ange ba ko beto ba fimu. Ba ko beto ba fimu parce que okufi na sida. Et ça ka sida te ba affection pe zali. Ba para ba otindo ba lingyo te ba ndoki. Ba parents batinda bana mo ba kindu ba basa mite ba ndoki ya vina yo batela vina yo batela diable azuba misala ba papa ba baby si ba misala papa biso ba mama biso pourquoi parce que biso to bima to bokola ba ko bokoleza ngo mabete ko sungeza ngo mabete mais o comme esclave à famille de tozo boya. En tout cas to s'abonner, to aimer, to partager ba commentaire yo mto sepeli na ngai sobima lola en tout cas na mona makele bisuko ça les akitoko tenga za bisuko ke bisika classe numéro na ngwana ngala ngala soutenir nga ba homme ba femme mariée
ba fiancé pe na zawana tolinga mibali ba koma ba bien privé na biso moko oza posa mobala komate a komate ça le côté na vie libande épave et pas no mobali pesanga ka confiance au comprendre to s'abonner to aimer to partager ba commentaire ba critique ba j'aime na bino eza très important nzamba lola abomba yo abatela yo tika bolingwa nzambe lata yo nzamba peso mikolo ebele ya yo ba yibate yo ba botola te bye.